barubi tuye na nini? Tuye na Congo Cool TV. Congo Cool TV makambo nyonso eza cool. Théâtre ya cool, musique ya cool, bemito ya cool. Ah oui, Babi TV comme elle l'aime. Babi veut dire masolo ya bien eza awa. Bo s'abonner massivement. Bisika basta basangala Babi makama malamu ezalaka. Bo s'abonner massivement na Congo Cool TV. Babi Congo Cool TV. Yonde tembezo bomayo biso nde awa musala biso awa nde makambo bana kin bana monde entier ngande votre humble servante Mimika Bongo la Polga na ipsi bino bo s'abonner massivement na Congo Cool TV. Ya oloba mingi eza société parce que monde des évolué. Ya ressemble mingi eza te pour toi a besoin bato bazala informer à la seconde. Et t'as le Congo Cool TV. Bana mokili mobimba. Bino balingi ya maïdja ne bolole. Bo s'abonner massivement na Congo Cool TV. Mpa Congo Cool TV yangonde makambo. Boko jwa babiloko a moto ya maïdja ne bolole. Mpa fi masika ejo banda na Congo Cool TV yangonde makambo. Congo Cool TV. Télévision ya biso nyonso. Congo Cool TV qui t'accompagne. Amikulebele pour tout partout dans le monde. Ndeka turuba baribi bo s'abonner. S'abonner ou balata na potote. S'abonner ou balata na mbunzute. Baribi bo s'abonner da bo mikoti tanakatia. Bumuna makambebere busepila. Batiata lukwa ya bien. Ba émission ba mikrindi o bo lukana tatu buyuki na waka ba buga ou ba vanda na gare ba vilain ou ba zakana ville mimi bo muna ba yatuku o luka ukangla ya tu kangla lona Congo Cool et elle croit maïmo ou meri ekitamu swa ekitamu swa tandikita Basabona kaka. Abonnez-vous massivement à Congo Cool TV. On ne se balinga ba film bien, ba émission ya bien, ba actualité ya bien. Bo s'abonner à Congo Cool TV. Appuyez ta la fina kaka, kota fina, beta Congo Cool TV. S'abonner massivement. Bien aimé dans les Seigneurs, yo linga kabitala talate, yo linga kabetiste. Katina Congo Cool TV, très nzamba pambola yo bien aimé loba. Cliquez en haut, s'abonner massivement. Na kombo na Yesu shikabara s'abonner. Omilimo s'abonner bien aimé. S'abonner. Général adjoint Eteni. Webi Eteni na lang nyonso ya bamungu elobini. Morso ha? Oui. Mais batuna inga babi me ye azanda mute. Telemana. Comment telemana? Merci. Parce que un grand parti politique, UDPS, naissance en 82, ça fait 37 ans, et du pouvoir. Mais lobby, il faut tous s'engager ensemble, Bana Mongo. Madame Mouto Mabé. Vous sepelité. Ils sont un comité. C'est tout à fait normal.
un parti politique à Sangisa, Bana Mongo, Aliba, etc. Mais biso ya biso Nelelo, Boete. Alors, avant de parler de Koloba, et ça, il va faire la confusion. Ana Mongo, Ana Mongo, banane. Faites attention. Biso Bana Mongo. Ana, Moana. Mongo, Koko na biso Mongo. Autaka, vers sud ya Nigeria. Basako Kitatango, désert ya Sahara et Bandi Kobotama. Ba immigration Bandi Kosalama. Groupe na groupe Bandi Kokima désert. Bala Miniti, Bakomi, na Olelo Tozobenga Équateur. Na Chopa, na espace wana. De Mongo à Vivaki. Alors, Mongo azalaki na basi ebele, na bana ebele. Mwana na ye moko. Oyebi biso na ana Mongo, toza na habitude te mwana mobali avandaka na ndako 20 ans, 30 ans, 40 ans na ndako. Biso il faut que se débrouiller, au chasser, au salabilanga, pour yomo comme la vie. C'est ainsi que moi, je suis un Chopo. Les deux qui province orientale et comme Chopo. Bada na misato bakenga mbokuna. Nande kuna bamoya mwasi komu na ekele. Mwana na e topoki. Mwana na mususu mungando. Mwana na mususu mumbole. Sikoye nde kuna bamoya mwasi kele. Bon, tutuna bamoya ambali mbuza ubie musoko nde aboti okele. Vrai noko nde lokele. Alors, moi, mususu yana Mungu. Azwinzela akenga mbuya bandundu. Kuna okuta bakundu. Okuta batomba. Okuta basengele. Okuta bayembe. Okuta babolia. Okuta bangole. Okuta alobi de sekona. Bawongo. Bana wana. Bake. Bana wana na Zuluba na Inongo. Bana Kiri. Bana Oshwe. Bisika nyonso kuna na Inongo. Baza bana ya Mongo. Mwana na ngambu ya Sankuru. Ngali moko bozomo na ngayo. Mwana wana Watambulu. Soko kenda batete lokuta Watambulu 1 Watambulu 2. Watambulu 1 ngambu ya Lumami, Watambulu 2 ngambu na biso na kote ya Maniema. Très bien. Donc neti na za ligne direct ya Watambulu 2. Donc tokobenga bamonyo sokaka batete. Mais so bakutani na entre bango, batete na détail wana na kota kakatite. Ele. Donc na Maniema. Okuta pe na Mongo na Katanga. Na Kongolo. Abenga na bango Benya Lubunda. Baza na Kongolo. Ensuite, sokoke na Kasai. Chef-lieu à province lelo Chikapu. D'ailleurs, moi, on a vu son mot à voter gouverneur. Il faut prôner la paix, l'amour. Tolingi bisale la terre. Bamsou abarabi loi terre. Donc, yango biso toye awa, toye ko soutenir bana Mongo nyonso oya IDPS, toye ko soutenir mama Adio, nana benge mama Adio. Kudura ndeko na biso. Mama Adio, toye soutenir papa eteni. Namona ki pe moko ba telemisi ya UNC, telemana, namona pe mwana patriarche Mboko. Ah, bakate ozala ka secrétaire général la chon. Vous mettez ma boucle. Oh,
temps, il y a espace géographique dans quatre namboka na biso RDC et la kisi tozali na puissance makasi. Tozali incontournable par rapport na pourcentage wana. Pe ngai na moni na limite que association mosusu ezali na makasi to na représentation koleka ana mongo fi pourcentage babesi awa. Na yebi pe lisusu que père de l'indépendance na biso mwana mongo mosusu héros to père de l'indépendance na biso oyo babengi Patrice Emery Lumumba soki azwaki makasi na ye soki parti na ye MNC ezwaki misisa na kati na RDC ezalaki mpona ntina na association oyo ana mongo oyo azalaki motete ya sancour lokola nga moko awa azalaki mpe moto alubefu lokola nga moko awa yango wana association oyo biso tolobi na bamama na ye mei mwana nkoyi azali nkoyi nalobi boye Félix Tshisekedi Tshilombo mpona baintime fati totia ye loboko biso bana na mongo d'une manière générale totia ye loboko biso bana na mongo ya kati ya UDPS po ete akokisa vision na ye politique po ete aréaliser projet de société na biso ya UDPS Tshisekedi oyo babengi d'abord le peuple d'abord po ete na yango ntango ye tokotia ye loboko développement ya RDC ekosalema akodevelope Congo boyoki papa ya mayamba utai koloba bisika nyonso na kati na Congo eloko iyi bongo sikoyo soki totie loboko totie mokonzi na biso Félix Fati loboko elongo na baninga na biso ya libanda nyonso me bao bayawa te basympathisant nakanisi projet na biso ekorealize mpe bana mboka bakomona ya solo projet oyo babengi le peuple d'abord ekokoma réalité yango naza ebele ya koloba te esengo ezali na ngai parce namoni eloko oyo eza eloko monene mpe eloko makasi mpe ebende ya makasi nakanisi lobi kuna bafleur oyo tomonaka barak mare oyo tomonaka na Kasai na mbuji mai kananga lobi ekozala na kati na espace ana mongo oye ana mongo moyanyu ana mongo sakwikinyoe batoto ya Manyema malheureusement bajournaliste baza liboso na ngai tozomonana te ndenge bahonore biso toza na secrétaire général Lokito na bandeko mosusu napesi bino longonya mingi napesi mpe biso nyonso ndenge tozali awa touti baprovince ebele nakanisa moko na biso azwaki maloba alobaki toza plus ou moins na 12 provinces napesi biso nyonso tu merci mingi na ndenge toye kokutana bapesaki bino Cameroun ti toye kokoma bakote oyo nasalaki misala na bakote kuna nazalaki etone nayoka bamo mosusu ya Lingala eza na Niger eza na Nigeria eza na Cameroun toza bandeko na bato wana mais oyo nalingi naloba mpo na biso oyo tozali awa na Congo ntango tozalaka na lutte na actuel président élu le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tobanaye kosolola masolo ya plan na biso mingi tozokana nazoloba na bino makambo oyo na banaye koloba na ye
nalobaki na ye boye anda osala prophétie que mbala oyo UDPS ekozwa pouvoir na ntango oyo kozwa pouvoir mbala oyo ana mongo baza sere na yo makambo ya kotika biso nsima eza lisusu oyo ya nombre na biso clan moko te awa na Congo bakomi na 33%. Eza boye te soki toza na 33% eza force eza la force politique eza la force économique. Eza boye te mbala oyo nakanisa président Félix ayebi biso tokoki kotikala lisusu nsima te oyo nazoloba na bino ezali mpona kosala culte ya personnalité te parce que biso na UDPS tosalaka yango te ye moko président ayebi biso tosalaka ba action concrète tozokana soki nazoloba na bino président Félix aza moto ya changement ezali ya solo mpe oza na kati soki bazoseka biso yo mpe oza na kati yango wana omonaki président ya Lina ntango atelemaki alobaki unité nini koloba boye il faut toyokana entre biso. 2 il faut to réfléchir ndenge nini toko développer biso nyonso tout espace na biso tozokana soki toza na unité soki toza na baprojet ya développement toke mpe komona mokonzi ya sika na kanisa akosoutenir biso soki toza na division bagegere politique na kanisa bakomona biso bato pamba ekosimba te tozokana toza na ancêtre moko kosenga na bino na ndenge tosangani boye tokoma korefléchir peut-être branche par branche parce que UDPS oyo ndenge kolobaki ana mongo UDPS eza branche ya ana mongo ya Lina to réfléchir totia ba réflexion na papier tokenda kotika ngo epai ya mokonzi ya sika oyo nasina sololaki na ye makambo wana tozokana tosolola na ye topesa ye mpe baproblème na biso totala ndenge tokoki kosoutenir ye mpona asoutenir badivision ya pamba entre biso mpe kopimisa mokonzi ya mboka eza boye te. C'est une grande puissance oyo ke biso moko toyebi nazalaki kuna na bureau nayokaki déjà musique ebandaki oyaki aba ya président ya Lina mpona ye moto akambaka biso nyonso mais oyo nalobaki tokoluka ata 100 ou 150 personnes mpona mokonzi ya sika ayamba mpe biso tomonaki na bilili abandaki koyamba bato ebele mais biso tokoki kotikala nsima te akoyamba mpe biso avant nasilisa nakanisa neti tozali awa toza bakongolais ana mongo mais toza mpe na basympathisant bato baye kotala biso awa nayebi te soki topesaki bango mbote jeune oye nakanisa soki tosali mosala oyo bakoya nsima soki toencadre bango te mosala oyo tosalaki kokenda mai eza boye te yango wana na politike ya sika ezala jeunesse ezala bamama totiaka bino liboso tozokana. Alors, je remercier
bandeko nyonso to baye awa mpona tosangana tosoutenir baaction ya chef de l'État. Bato ya Kisangani balobaki awa na tomona babilili bapo ekomi kosalama banzela ekomi kosalama. Donc eza déjà changement ya monene. Tiana motu na yo justice ya ndenge ya solo tozokana moto aya kobangisa yo te adomine yo te aliaka bambongo na yo asalaka yo neti bombu et pourtant yo na ye bobotamaka na mabele oyo nzambe atindaki bino ndenge moko tozokana bato nyonso tu bazoyoka ngai oyo bakanisaka ke bakongole mosusu baya kotika bango na mokili oyo batiaka ngo na motu na bango tolingi tocreye sikoyo tozokana oya peuple neti moko président alobaka bakonzi baza bangamba ya peuple mokonzi oza wana peuple atie yo okomi wana otourne on le fait te makambo wana esili bato bazogana na bilili oyo bakomona wana je prends le micro à nouveau. Même position. Je fais appel à tous les Anamongo pour que nous puissions soutenir ces actions. L'UDPS a le pouvoir. Nous avons combattu pendant plus de 37 ans. Et finalement, Dieu a entendu nos pleurs. Et nous allons aujourd'hui travailler sérieusement pour que toutes les filles et tous les fils de ce pays puissent se retrouver. Il y a plus de 80 millions de Congolais. Et nous avons à peu près 90% ou 85% ou 99% de gens de Congolais qui sont pauvres ici. Nous avons lutté pour ces Congolais-là. Et maintenant que nous avons le pouvoir, nous allons gérer ce pays. Donc, le président Félix, étant notre leader, va gérer ce pays et nous devons le soutenir pour que les 99% des Congolais qui sont pauvres maintenant puissent un jour se retrouver. Et nous sommes déterminés à arriver à ces résultats-là. Nous allons travailler pour le peuple congolais. C'est pourquoi vous nous attendez toujours dire le peuple d'abord. Nous allons honorer notre lutte. Nous savons qu'il y a eu beaucoup de morts, y compris notre feu président, Etienne Tshisekedi, qui est mort dans ce combat. Nous devons les honorer. Nous ne sommes pas venus ici pour remplir nos poches comme les autres. Nous sommes venus travailler. Et nous allons nous surveiller. Il n'y aura personne dans le système actuel qui va construire des maisons et des buildings, des bâtiments avec l'argent de l'État. L'argent de l'État sera partagé à toutes les filles et tous les fils de ce pays. Derrière le président Félix Antoine Tshisekedi. Je vous remercie. D'abord, l'unité. Pas unité na biso et pour influencer l'unité à pays. Faut toi partout. Et puis tous vivre dans le peuple sur place de Bali. Ça c'est un. Deux, nous prenons solidarité. Hein? Et puis développer à Kivet. On investit toujours à la périphérie. On doit investir au centre. Maman, au Matogo. C'est là la langue sur le monde. Abuna le monde est bouma. Donc, c'est bon. Ah oui, la famille. Quelle finalité? La numéro 7,
N'est-ce pas, de marquer dans la bureau, d'ailleurs, on a passé de belé, pas on décane, il n'y a pas de problème. Alliance Oyo et l'équipe vraiment très bien. Nada qu'on encourager Bana Tchapa. Et loco Oyo, ça lui vraiment va soutenir la province d'Abisso premièrement. Batuming dans le baquet, et la province est très régulière, mais tu n'as pas été l'ennemi. Namoni tu as pété l'ennemi, vraiment pour soutenir la province. Dès que tu as été l'ennemi, vous avez bien, toi qui es dans